balandi ya HD la Congolaise TV na pesi bino mbote bisika nyosto bozwami wana ezali ya bino Inès Sangolo na pesi bino vraiment ba mbote ebele. Émission na bino culture et art, émission ya bana mboka, émission ya bana Congo. Tozana pona kolakisa bino sika nyonso tu culture na mboka na biso ezo marché. Esika nyonso tu ba art ya mboka na biso ezali. Art ezaka kateke bato basalaka théâtre, il y a le peintre, ba décorateur bazali, ba couturier bazali, bato bazo sala na cordonnerie bazali, eza ebele, ba musicien bazali, bato baza ebele o bazo sala art na kati ya mboka na biso. En tout cas, tozana toujours pona kolobela bino yango. Eza esengo mingi ya ko présenter bino émission oyo, eza na ebele po bayoka kaka art mais bayeba signification ya art. Bakongo bazali tokolukela bino ba danse na bango, bangala bazali tokolukela bino ba danse na bango, yale baluba baswahili bon bato baza ebele tokolakisa bino culture nyonso tu ya mboka na biso. Mingi onga na kolobela bino lelo toza na invité na biso spécial oya bengami mwana ya mboka, mwana ya Congo, oya latisa bakonzi ebele, oya latisa ba patron, ba PDG, ba ministre, oya zo continuer toujours ko latisa. Tant ozo lata yo moko sentir que non na lati. Donc nazo kende ko kote la bino na kati ya usine, na ke ko kote la bino na kati ya entreprise wana, na ke ko kote la bino na kati ya atelier bino moko kene ko découvrir ye toleka. Tozwami bongo na atelier moko ya munene ya mwana mboka ya mwana Congo oyo azolatisa bato minene na kati ya Congo awa. Alors ngala koki ko présenter te ye moko azawana za mieux placé pona ko se présenter alakisa bino ba qualité na ye alobela bino nini ya malamu oyo ya sala kana kati ya mboka na biso. Papa na pesi yo mbote okoki ko se présenter mbote mingi maman ya solo vraiment na sepeli makasi na mokolo ya lelo ya poso oyo boye kotala biso na kati ya atelier na biso ya monene oyo isa incubateur cuir pilote vraiment pour la toute première fois vraiment depuis que le Congo a été Congo ici qu'a toujours encadré bah, jeunes de œuvreux en tant qu'une grande marque Girolami na sepeli makasi parce que nous avons pris les lots vraiment na ya nous vraiment na mituna na bino. Merci beaucoup. Papa JL Mokoto. Oui, Papa JL Mokoto. Et surtout vraiment. Au moins il y a pesinga komote menga sina yoka to ba benga. Olobi sindiwa na lobi que nazolo wakalingala mais mingi na mesana mingi ba vraiment. Émission en français. Ok. Oui, moi, c'est juste tel que vous venez de le dire. JL Mokoto, c'est ça le nom vraiment qu'on m'appelle souvent parce que je suis dans la marque. Okay. Dans la marque, je fais la lutte contre l'importation de tout ce qui est en matière en cuir pour Mboka Congo, Mingi, Totombolango, Liboso. Ok, merci. Bon, papa JL, Motuna Langeza, Nani ala qui sont sala oyo. Lelo koma mutu o ba konzi bazo ya kokotsa ba demons. Donc pour l'angala na kobenga ngolo kwa bazo ya kotika ba maladie na bango epa na yo ozela bango ba solution. Oya la kisa yo musala o ezanani. En tout cas, misala nyonso ndenge ezali wana ezaka kapo ba la kisaka batute. C'est une grâce qui m'a été donnée par mon Dieu. OK. Ngai na outi l'académie de Dieu là où l'inspiration est à l'infini. Donc na bandaka depuis Kolwezi na botama na famille ya papa Nangai Feu Kalombo qui était un instituteur à la Jekamine et maman Angola qui était aussi institutrice toujours à la Jekamine là-bas. Oui, natango wana bulenge mingi ezaki moi parce que bato ba sepela na musala oyo to sala. Bato banda au mona coordonnerie eza métier moko ya busoto. Tout comme en français je pourrais appeler la métier de messal. Mais biso tokoba na métier oyo lelo moni et va dire aux ampleur ya mboka et surtout toujours ça lutte contre l'importation de tout ce qui est en matière en cuir. En tout cas, ils ont ça dans Zambie à pesa na mawanae à kiti sango na kati na ngai.
Ok, merci. En tout cas, Juel Mokoto le besoin musala onzambe apese donc a inspiré pour nangala ko encourager ba coordonner nyon surtout bozala makasi courage vraiment na musala na bino musala ezoba na mokili ezala kate lelo to mona télé ya munene awa eza pona Juel Mokoto. En tout cas na pese merci papa. Juel Mokoto, est-ce que okoki ko tangela ngai 2 ou 3 personnes oyo yebi na kati ya métier o basala comme sala ya ba chaussure lo kwa yo? Bon, baza ebele o ngana yebi na kati ya métier oyo. Tozana d'abord Girolami tel que je vous ai dit. Na kala banda oyo kaka na osala ba sapato ngana ko maka Juel Mokoto. Mais pour le moment ils ont sous Juel Mokoto te. Comme il sanga ya 4 basali minene ya sapato. Donc Girolami, Girolami veut dire J Justin qui est moi, il y a Roland qui est Ro, il y a Lazare, il y a Mi qui est Michel. Girolami. Donc, tout sangani 4 batu ndenge moni vraiment na lolenge ya nani na biso wana calendrier. Donc eza lisanga munene ya basali ya sapato. Papa Michel azali, Roland azali, Zola azali. Donc baza ebele. Baza ebele ba o sa musala abwanya. Merci Juel Mokoto. Tangelinga bato ozo travailler na bango awa. Alors on a kati mboka na biso est-ce qu'il y a quelques personnes yo yebi pe sala musalo kwa yo? Bon, Bazali par exemple Alfred Queer. Na pesi mbote sika Bazali wana muso azala balemba Bazali vraiment parce que les hommes métier mo bato ayo kozwa vraiment na kati ya conscience que to libérer mboka na biso na kosala biloko ya propre na biso na kati ya mboka na biso. Parce que vous savez toutefois vraiment chaque fois importer les histoires ça ne donne pas vraiment la valeur vraiment au pays. La raison à laquelle biso na kati ya domaine na biso ya queer au terme yango to bike to komipe ça vraiment quel que soit le nombre de temps. To eba kolati sabana mboka biloko moko salmi nanani. Donc ngana za très fier tel que je suis là na lati biloko eza ya ngai saime na mboka na ngai. Donc na o lati pe yo mom to sali. Ngai na lata biloko na ngai depuis que na banda na lata biloko na ngai. Alors c'est ça donc Girolami, c'est une grande marque. Oh, Bino Nyonso, Bino Bapanzi Sango. Il faut vous soutenir Mingi parce que Mboka na biso ndenge za vraiment il faut maboko ebele, il y a ba konzi, il y a ba militaire, il y a ba médecin, il y a ba nani. Bref, batu nyonso baza na makolo, ba va consommer ba produit na biso. Juel Mokoto na yo ki otangelinga bato yo yebi mo si ba nyonso tout est. Par exemple, par exemple, neti Papa Griffe. Autant tu pas ça la blura makasi tom si on les capé yo Bon na CP makasi na pese mbote esika azali mais yebo kwa yebi GL c'est qui. Bon naza wana te na kati ya polémique ya banini Papa Griffe yebi qui est Juel Mokoto. Mais c'est qui est vrai que c'est un bon manager. Azo manager musala oya biso ekende liboso, alobelela yango et surtout biso moko to sala yango to kende liboso. Je encouragé Makasi parce que yende azawana azako kokobar de la SAP. Soki biso to sa ba produit na biso azawana pour la promotion yango. Mais aye bien moko donc nazawana o bonaboe na boe. Donc Linzaka, Suki, Loketo, Genou, nyonso ezaba partie à Nzoto. Nyonso wana ezo sa na Nzoto. Alors il peut être là pour la promotion à tout ce que nous faisons. Il y a sangi alobi kuna alobi boye bakamboke liboso. En tout cas, c'est un courageux monsieur. Juel Mokoto. Papa Griffe, Juel Mokoto bi yo moko yebi. En tout cas, na sepeli makasi. Juel loko lengena tuna lisusu. Ndebo sala musala nini? Musala oyo pito. Ba avantage nango zala nini? Ba désavantage nango pe ezanini. Pe eloko nini oyo koki ko senga na bakonzi ya mboka basala pote to la tara susu ba chaussure ezo uta libande mboka te donc to suka kaka oya biso a. Bon, au monde d'abord avantage, nayebi ke mère boye binga tant mususu ne to zala ba moufleri bani par-ci par-là. Cette histoire, c'est un grand projet que nous avons initié à l'intérêt vraiment à Congolais. To banda ko sa na kati ya association oyo lelo Union européenne comme ça bandimi ba fournir biso ba équipement oyo mona. Ils avaient équipement coûté quelque chose, il y avait 400 000 euros. 400 000 euros. Vous avez une machine, par exemple, une machine où on a Simbiawa. Vous avez une machine, la bino bien, vous filmer. Machine peut permettre à 1000 paires de chaussures par jour.
c'est jamais vu que depuis le Congo a commencé. Alors, on a implicité vraiment un manager Nabiso Roger Vidi. Alors, toujours bête de gauche à droite, tu essayes vraiment que ça là, que Moka et surtout, de lutter contre l'importation de tout ce qui est comme matière en cuir. Parce que notre Congo ne sera jamais esclave des autres, parce qu'il faut toujours prendre ce qui est chez eux. Nous devons aussi prendre ce qui est chez nous, de leur donner aussi. C'est ça vraiment itinéraire en absolu. Et puis, le problème c'est quoi? Le gouvernement, toujours c'est un mingi, beaucoup. Parce que le gouvernement, ils ont un souci à ressortir les millionnaires. Les millionnaires, ils ont des missa à boire au bisto zanango. Parce que la cordonnerie, c'est un métier vraiment de noble. Sans la cordonnerie, vraiment, on a évité les élégants, autant vous l'avez dit dans ma colora bango. Boka et Tiamaboko, où ils ont projet monnaie, tout recruter, battuons sur le monde que Baza Bakuluna, bisto transformer bango. Nous sommes de la première promotion, on a 4 incubateurs, toujours la chance à étudier. L'Institut académique international a cuire comme ça, et si aussi ça qui est le expert en cuir. Les lots, on a toujours transmettre le savoir-faire dans les jeunes Oyo, qui vraiment, comment dire, inutile, hein? Pas inutile, donc désœuvreux quoi, dans Mboka. Mais les lots, si on a mis ça là, au moins, si on a les jeunes, bon, ça va désœuvreux dans la cité. Les autres pays, ils métier, comme une valeur dans la famille, à cause on a quelque chose dans le vous voyez un peu. Donc, ils ont des avantages, parmi les avantages, c'est que, au lieu de la coulouna, qui est de 4 machette, mais c'est donc vraiment ce métier ici de la cordonnerie. Et il devient quelqu'un, il peut soutenir sa famille, à Kobala, lobby, à sa famille, vraiment. Et dans ce sens-là. Merci, Maman Bakonzi, Yambo Kanabiso, Boyoki Nenge JL Mokota Lobby. Vous soutenez l'œuvre na biso. Et zaka ateto zela ba collier ou tara bamboka msusu yaka tandis que to zana bato makasi ba o bazana métier solo ba ko sala pote to la na kati ya Congo. Voilà balandia HD la Congolaise TV. Sikawa to komi na rubrique na biso ya mibale. Rubrique Napso Emi Baleo O Ezali, l'artiste du jour. L'artiste du jour Ezali Nani. L'artiste du jour Ezali Mwana Mboka O Yatika Biso, Papa Wemba. Ok. Nalingaki na tunayo. J'espère oyebi Papa Wemba très bien. Non, nayebi Papa Wemba za artiste mouné na CPS Biso na Loembo. Asepelisa biso oyebi oyoka ba musique na ye ngala ngena ye bakaka ba avantage nini oyo zwa ou bien biloko nini ya malamu oyo zwa Papa Wemba pe ya mabe nini oyo po mona Papa Wemba olobela biso to yebi. Bon, eloko na mona ya mabe na banino na ya mabe. Ce sont des artistes de notre pays, mais ils ont un sens à promouvoir les talents dans le côté. Mais au Mona, Libanda, d'abord, rejoindre Combo, les collègues Nabiso Moussousso, Gianni Vexas, Jimmy Weston, garçon Moussousso, Yoshi, Yoji Yamamoto. C'est ça, ça, la logo la Biso. Mais ils ont un complexe, ils ont un vieux Nabiso, Batouana pour promouvoir la marque. Mais biso tozali awa. Ngai opportunité, j'ai déjà travaillé avec Papa Mbappé 2 fois. Mais na tira oyo kata jamais que abetela nga solo, mais là tabilo na ngai là ta j'ai même des images. Là tabilo na ngai vrai que il m'a donné l'argent, je fais avec cet argent ce que je pourrais faire. Mais il faut quand même quelque part balobe la que ta là bana mboka basaibo des complexes mingi na mona vraiment na kati ya Namboka Nabiso, artiste tout comme Banani. Mais vrai que les Congolais Lolo, ils ont en charge de consommer des produits made in RDC. Parce que notre Congo, maman, sera riche et prospère grâce à l'intelligence et au génie créateur de son peuple. Pas aux ressources de son sous-sol. Quelles que soient les ressources, il y a sous-sol là. Et vous allez exploiter par des génies créateurs qui sont des personnes physiques telles que nous sommes. Vous voyez un peu la raison laquelle Biso en tant que personne physique, Liboso, et Liboso, Boigna, transformer, bouter vraiment tout ce qui est vraiment des histoires dans Katia. Il y a Makambo et Mboka Biso. Mais il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à moi. Il y a mal à moi, il y a mal à
ya malamu ezaka na ntango toza na bastress banzembo na ye osepelisa biso ya mabe kaka mpo banda promouvoir baevre na biso te donc yango wana. Ok. En tout cas bamusicien na biso bacomédien tolongola na complexe tolingaka kaka te nona kende na pays mobo nasomba na ya nango te mpo baevre na biso mpe tombwama esengi mpe bamusicien na bacomédien bosala yango emata bino nde boza bato bokosala publicité ya liboso ke bato mosusu bauta libanda baya kointervenir ayaki kitoko te. En tout cas nasepeli papa JL Mokoto toza presque na fin ya émission na biso. Mot de la fin na yo eza nini? Mot de la fin eza nanu Teji di pesa wana Girolami moko bo place wana Rolls pesa wana Girolami moko place wana bomona bana mboka bamona ke ya solo awa eza bisalasala nani Jolaza pesa nga pe evre moko bo ezali wana ba evre wana po bamona ke mboka oyo ezali mystique omona donc tala je n'ai rien à envier tala. C'est une paire de chaussures fabriquées exclusivement dans des matières naturelles, telles que vous voyez. Regarde. Rien à envier avec ces Conakry des Blancs. Hein? Mokanabiso et Elengi. Ça, c'est la marque Girolami. La marque puissante des hommes qui ont la fibre d'affaires. Vous voyez un peu. Donc le Congo n'a rien à envier parce que nous avons ce pouvoir-là de concevoir, de fabriquer, de lutter contre tout ce qui est comme importation. Bon, rien à voir, non, et Salemi, oh, non, non. Coupe, conception, dessin, coupe et couture, made in RDC. Donc, Bakonzi, vous avez vraiment le pouvoir de soutenir l'œuvre. La sandale. La sandale, il y a solo. Hein? Donc, Girolami, c'est une marque des hommes qui font la fibre d'affaires. To lutter marambo belé, bo soutenir, ba kuluna nyonso bo kanga wana kala c'est oui c'est bien, bo pesa pe biso ndambo to bongo la bango. Alors to pesa bango métier, ba revivre bien, ba soutenir la famille na bango, ba ko bala, ba ko bota, ba ko pesa idéologie parce que personne n'est immortel ici. Nous sommes en train de préparer notre relève parce que la mort, c'est d'ici là, mais nous devons préparer notre progéniture. Bandeko, lilobalanga ya suka na kati ya émission oyo. Na sepeli mingi na mama yemoko ndeke tozali na yawa, caméraman Abiso Mulumba, na président Ramsès, l'homme de tout le temps avec beaucoup d'idéologie, l'homme qui fait la lutte, hein, convaincre sans fétiche. Idéologie wana donc ezangati. Convaincre sans fétiche, convaincre sans tricherie. Nous sommes là pour ça. Heureux l'homme qui a le métier à main, car le rhum de la bouffe est à lui. Malheur à celui qui manque le métier, car le rhum de la famine est à lui. Donc, l'isanga, oyo toza nango, isa l'isanga bato, ba olité pendant na busolo. Banamboka, bolinga métier, banamboka, bo soutenir, et l'oko nyonso esami namboka na bino. Te remercier Makasi. Équipe nanga mobimbandenge ezali wana, TJ azali wana. Mama Sidonie azali wana, Jenny, Emily, Maria, de papa, yemo manager nabiso, Roger Vidimoukoulou. Donc, Roger Vidimoukoulou veut dire que Roger Dieu, Zambé. Donc, ils ont une idéologie à Makasi avec des inspirations vraiment célestes, afin que l'on a vu sur le Bosso. Papa Rollin, docteur Roll, tous en l'an 2000, papa Michel, tous en Lazare Ramoutou, Katara Ramoutou, Eza et Kumba Ramoutou partout. Donc, nous sommes là, nous remercions vraiment. Banamboka, beau s'adhérer et puis beau s'abonner vraiment à la chaîne. Au chaîne, vraiment, il va nous solo. Sans toutefois oublier notre numéro de téléphone 084 23 12 046. 084 23 12 046. Namoutignon sur Yalingi a contacté Bisso parce que Girolami, c'est une marque puissante qui fait la lutte contre l'importation de tout ce qui est comme matière en cuir. Banamboka, Oza Mark Nabino, Bossimbango, Yangoana. Merci JL Mokoto na sepel makasi babi to lata na Congo. To envier libandati. Bo lata pe libando yebwe dans 2 jours au leli. Mingi a et pas ya JL Mokoto. Na pesi mbote na ngai na bana moloka nyonso tu, bana nyonso ya papa wemba na pesi bino bambote bisika bozwami. Na pesi mbote na ngala mon caméraman Dominique Mulumba MP4.
à mon coach aussi, Joseph Ekombo, Mangoto Ramsès, autrement appelé les Mobutu. Les Mobutu. Napesi mbote na ngai na Espérance Bongo, napesi mbote na ngai na Tony le Prince na Londres, ya Marie-Claire Yanganda, mwasi ya Dej Aman Eric na Londres. Arlette Moudiandam na Belgique, Benita Moudiandam na Belgique, Serge Bakeke na Belgique. Mère, vraiment na katiote. Sénateur Denis Kambaya. Sénateur Denis Kambaya, l'homme de Grand Kassai. Okay. En tout cas, vraiment, vient na mingi na oyo sala ka soutenir. Apenda que j'ai la mieux qu'en de liboso vraiment. Déjà bidoya. Anadek. En tout cas, eza esengo ya ngai pe ya bino. Wana nazomona déjà balandi ya HD la Congolaise TV nyonso na pesi bino mbote lisusu bisika bozwami, sans oublier Espérance Bongo, la patronne, la grande maman quoi, na pesi bino mbote ebele, na pesi yo lisusu mbote ebele, na pesi mbote na ngana Dej Eric Amani, motema ya Marie-Claire Yanganda na Londres, na pesi mbote na ngana Tony le Prince, bongo na bossa na pona nini, Serge Bakeke, mobali ya Arlette Moudiandambu e Benita Moudiandambu. Na pesi mbote na ngana Jean-Jacques Diabelo, na pesi mbote na ngana Bovic Fwamba na Londres, na pesi mbote na ngana bandeko nyonso to bazomi bisika nyonso bino bozali, na pesi bino mbote na Brazzaville, bino surtout boza partout na pesi bino bambote ebele.